mouvement nyonso bakado ekopesa maka soki omonanaka nde bakado emonani eza boye te. Eza bongo papa. Ezala kote ya batata, ezala kote ya bamama, eza mpenza ndenge wana. Yango nzembo tokoyembaka na kati na Lingomba konso ndambu iwasadidie kuna si wafutelwa kuna pesi wafutelwa emonanaka mingi na bamariage awa kutu na nkamba ekoma ete bamariage mibale ekoki kozala te pamba te okomona moko bamonanaka na bango tala ebele ya bakato kasi oyo omonanaka te kade yoka kazi yoka kimpandaka kikuizangako kizili emonanaka papa de la na fwenga hii emonanaka papa emonanaka mingi okoya komona tanto mwasoki katini moko to mibale ya kopale esi pona nini iyo moko olonaka na yo ite pamba te okobuka kaka oyo olonaka ndenge Biblia azali koyebisa biso oyo okobuka seke olonaki soko olonaki te okobuka pete naliwa peza ndenge wana ntango bazali kokonda yo konso ndambi wasalili papa meme naliwa ezalaka bongo moto amikundaka ye moko c'est-à-dire soki yo olingaka ye te na ebembe na yo to na matanga na yo un jour bato baya ebele seke yo moko mpe obandaki kosala yango na baninga me soki osalaka no yango te yo mpe okoya komona kaka ke 3-4 personnes nde bamonani kasi papa na oyo etali na babibembe bato mingi mosusu bato bakendaka mingi bamosusu mpona bizaleli ya motu wana ezalaki ya bien me baoyo mpe bazalaka ya mabe bizaleli ya mabe okoya komona mpe bato bakokende mingi bakende kotala ah c'est vrai un tel ndenge abandaki komatisaka mutu lelo akufi akei wapi yoka ye alors bato mpe bakoya mingi non pas peut-être po baya koconsoler famille oyo bakufeli mais po ete baya kotiola pamba te ye amemonaki ondire na mokili oyo moto akoki kokokana na ye aza te sika oyo akei oyo wana mpe bamemaka bato ebele mais sinon moto amikundaka ye moko ntango ozali na barelation c'est pourquoi bokolisi biso tozala na bolingo soki tozali na bolingo kati na biso makambo nyonso ekozala ya kitoko papa. Merci papa de la ville okoki kozonga na yo. Merci nzambe na ngai. Promesse ba papa bato wana bakoya koyekola bizaleli na biso nyonso wana oyo kaka mibale soki moko oyo tomoni deja oyo baaméricain bayelaki biso oyo aza na suki tata professeur mpe mwasi na ye mama aza chinoise na mwana sikoyo bango bazwi mwana na bango ya moke wana akota na ekole primaire abanda kotanga na baninga na ye na age na ye po mwana wana akola mpe na bizaleli oyo ya bana oyo ayi kokota na nkamba ye soki biso toteyi bana na biso na ndenge ya mabe donc bizaleli wana ya mabe oyo ya bana na biso yango mwana wana mpe akoyekola eske wana malamu yango tata molimo mosantu papa simoki mbangianga na alobi ete toteya bana c'est vrai toza kotindema moke pamba te bapaya nyonso bazali koyela biso
bazali komona ete bana na biso baza très poli, baza très poli bana na biso oyo bandeko na biso ba indien bamindele ndenge bayaki oyo baki kosigné convention awa na Lingomba ndenge bakutanaki na bana école primaire kuna bamonaki politesse makasi na bana na biso. Awa mokolo mitano toyambeki mpe mokonzi ya mboka ndenge bana bazalaki kuna yalobi bana mike kasi très discipliné. Wana lukumwa nani? Lukumwa nani? Ya biso baboti elakisi ete toza koteya bana malamu. Bobangi wana yango mpe ekokola na bana na biso ti bakokoma mikolo ti bakobima na Yerusalemi, peut-être classe ekobimisa po ete akende kotala na lelo. Yango tokolanda moke maloba ya Papa Mfumalongo na oyo etali efandeli na biso na kati na Lingomba, efandeli na biso na kati na Lingomba. Mondimi akoki kozala ndenge nini po tokolonga mpe ndenge nini tobanda koyamba bapaya. Soki tozali kozongisaka bamessage nyonso na ntango nyonso ezali ete po elendisa biso mingi tobotami na kati na Lingomba, tokoli na kati na Lingomba, kasi tokoli na bisika oyo ezali ete tozalaka un peu distrait. Baza kotangela biso mibeko mais on dirait tozali koyoka te. Awa toye kofanda na nkamba mpe na ngonga oyo ezali eke tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyanga na azongisi makambo na ye nyonso a zero. Donc elakisi ete tozongela lisusu koyoka lisusu mateyi, tozongela lisusu koyoka mateyi. Bamisusu tokotikala mingi te na kati na Lingomba nani toyebi mpenza te Papa Diangenda alobaki nini, me na bamessage yango nde ezali kolamusa biso ntango nyonso, na biso bato ya sika na kati na Lingomba, na biso bato ya kala oyo tobanda kozala distrait, maloba na bango yango nde ezali kolamusa biso lisusu. Yango tokoyoka maloba Papa Mfumalongo, Papa Diangenda kontima. nalingi nasenga bano basalaki colonie de vacances boyemba nano nzembo wana boyembaki liboso na monoko ya ndenge mosusu.
Bwana mondoko nini wanga? Boyibite boyibite kunga nyamba sinubonga. Nye Razaville oye. Kunga mbele za boyimbile. 1, 2, 3. Kunga nyamba sinubonga. No satambola makanda maza. Isukunu oza kenu vilaka. No satambola makanda maza. Isukunu oza kenu vilaka. Mama mpe batata nzambe alinga kabiso boye manze mbona boyimbise kasikawa masemeku ye manze mbona ba mama na batata dibosom pas esengo yako yaka sima soko batata na biso balembaki nde tokoko komwana makambo boyete tango wana bazalaki kokanga batata nsomi mpona likambo biso tovandeli awa ezalaka kolela na koswameni kasi lelo ezali lisusu ndenge wana te soko moni baninga na biso bamondele bazala na biso elongo me ezali jwa moko ya ndenge mosusu solo nzambe alingaka biso ezalaki kolela batata na bamama nzembo wana mokolo ya liboso bayimbaki nga nalelaki pamba te nayibaki te nde ezali ntango oyo yo kote na kateleli ngumba oyo nde okokomana makambo boye
mona bampangi baba batuki kunsiza vala bizi kala yebetun twadi Bamama batata to sepela solo nana yibaki bazali kukaga batu kasi papa simoki mango alubete atandele boku yaba batu bayako la kisabinu pas lelo bazali na biso elongo vraiment bamama na batata tozala persévérant même mpasi yango ezali ndenge nini tobanga te pamba te nzambe akosaka te napesi bino merci soko nzambe alobaka ete tozala prêt lere nyonso ye ya koyela biso malamu nde akota na biso valise na biso ezali kokangama biloko nyonso tosi tobongisaki kimbangiso ye totambole na nzela nakanisi ndenge botosi papa bonisate na sepela ayaya donc bobumbaka valise na bino prête mokolo mosusu lokola kosaka na nzambe abongisili kamwe ye nazani na loko kopesa bino te aha mumini moko bamipesi réponse
nakanisi ba mama mpe batata ngai nazali kulinga na vivre longtemps, c'est-à-dire nzambe apesa nga mikolo ebele même soko na 100 ans kasi nalei kulinga kaka po ate bambula na ngai ezala mingi, même soko na 150 ans kasi mpusa na ngai nalingi na vivre. Soko na moni liwa yango wana ezali koya ndenge na kokamata mbango meme ndako oyo na kosote yango. nye wana makanisi na mutu ekesikia makanisi tata nzambe ezali ndenge wana tata nzambe akongo kosurprendre ngai ntango nazali kolia abengi ngai nazali kolia bien bilei nyonso nazali kolia etikali esika wana nazalaki nanga maladi te kasi bele na mesa wana maladi makamateni ngai kokenda yonso to wana mokolo nini na koprepare na prepare ke soko na mi preparaka te mbala na mbala donc elakisi to tozali bapaya mokolo mosusu tokotika mokili oyo mbe tokokumia na ndenge nini tokomema eloko nini wana lokola nalobi soko moto asali abebisi bibeko meleta sikatikawa ovwadi ozali kolia omoni kaka bamemi ni omanda da mene ale tokenda tikana na silisa kolia te silisa kolia te ba lobi na ngai na kuta ndenge ni tikana kana ko charge lamba te tokei manda da mene wana kei esika okenda ko samba wapi tangu okenda ko prepare izali te donc tangu wana okei na tribunal kwamba tubazake une infraction bakangi yo olobete tikana kana ko prepare lokola nzambe akusala kabisu ndenge wana oyibi na yo te ozali na yo maladi te mais abe ndenge yo olatili ndenge wana kana kokota na mokonzi na yo mais soko me prepare kite banda tango wana ozali na pasi moko tozali